ngai wana babino persi de ndakala baobete mutu défendaka toujours ba personne vulnérable bomoninga na yeli bino vraiment na pourquoi parce que toza vraiment na à boire et à manger na analyse ya lelo na makambo ya soni ya pasi oyo ba comédien na biso to pe ba artiste na biso bakomi kosala bandeko na ngai persi de ndakala baobete oyo bozomona aza mutu oyo alobaka kaka makambo eza juste nga bisika mutu ayibaki te na koloba mutu wana ayibaki te bisika mutu ayibaki na koloba mutu wana ayibaki kasi nalobi na kolala te parce que actualité elalaka en tout cas bosupporte biso parce que tolobaki vraiment tokotia balumière mpo afin que tosolola mpenza likambo Doudou Supu azali moko ya bacomédien na biso oyo asepelisaka biso mpe na nzela ya mosala na ye asalaka mingimingi ye mpenza comédie kasi pesi mpe mawa komona elenge mobali kitoko oyo abalana na mwana mwasi oyo na nkombo ya Fleur bango nyonso baza bato lisano moko kasi komona ete un homme marié baye kokanga ye na bavideo na baaudio na maboko ya nani ya tonton junior aza nani aza madens nde babengaka aza pe double sim mpo ya moko azongaka ne mobali me ye role ne pa mibali azalaka mwasi na kibo mwasi na ye wana alinganaki na Doudou Supu donc balingani na Doudou Supu babandi babolingo na bango kaka ndenge ezalaka ne mibali bazalaka kolempa basi bon na minute wana ye azalaki mwasi liboso na ye kasi eloko ya pasi epesi eza nini akomaki kosala ba relation intime to pe ba rapport na bango na nzela ya telefone oyo bakomaki meme kotindana na bafoto ya mitakala to pe ya bolumbu oyo esali pasi mpe mawa na communauté na biso tika ete likambo oyo suka kala bandeko ya biso ya Congo Brazzaville na biso Kongo Kinshasa wa mpo tobeta mpenza masolo mpo biso nde bato ya mangala awa mpe bandeko na biso mpe ya baivoirien kuna ya bacamerounais bakoma koyekola lingala soki bakoyoka bayoki eza makambo ya soni mpona nini tobengi yango makambo ya soni parce que na République démocratique du Congo biso tondima nanu loi ya homosexualité te on est des chrétiens et puis on est des bantous on respecte la culture parce que la plupart ya bato ebele mpenza soki totie na majorité bachrétien toza ebele mais eloko epesi pasi eza nini komona ya Doudou kotindela mwasi na mwasi motakala te me kotindela mwana mobali un homme marié bakomaki na niveau wana ndenge nini boyoka selon bapropos ya Doudou mwasi na ye akomaki konyokola ye lokola Doudou azalaka lisu na makoki te mwasi nde akomaka na makoki ye nde azalaki kosala couverture ya ndako yango mpe Doudou bavandaka wapi bavandaka na lopango ya baDoudou parce que Doudou abima nanu epa na bango te ekomaka difficulté mobali amemi yo na famille na bango me ko mpesi ya honora yo ezala nango mpe likambo te me eloko eswi biso mingimingi eza nini eza likambo babengi likambo ya homosexualité parce que biso toza babantu likambo oyo biso tokoki kondima yango te comment est-ce que bino boza bato bokoki kozala exemplaire mais bino moko wana bokomi kosala na baje ya misapi bino moko wana bokomi kosala na baje ya kokotisanaka misapi na nzela ya anus toyebi te pourquoi tokomi na niveau oyo mpona nini ya Doudou Supu akomi na niveau ya kose rabaisser bo akutani na mwasi kuta totikali deux commerçants comédiens belle femme tikanga oyo bolandi pe yango parce que vidéo wana ezolakisa bien te mais nalingaki aboyoka ya Doudou akomaki koexpose to mpe koetale vi na ye na mwasi na ye to mituna nani barelation oyo bokutanaka nango na réseaux sociaux pourquoi bopesaka bango confiance makasi l'autre fois nalobaki ntango nasali analyse na ngana ya bato oyo babengi nga na baobete mpona nini kokondane bacomédien bandeko na nga ntango nalobaki tozoloba likambo ya liwa ya Jani Fai ya Jani atambolaki mabe
eza na bato balevi na ye na mwasi na ye to mituna na barelation oyo bokutanaka nango na réseaux sociaux pourquoi bopesaka bango confiance makasi l'autre fois nalobaki ntango nasali analyse na ngana ya bato oyo babengi nga na baobete mpona ni kokondane bacomédien bandeko na nga ntango nalobaki tozoloba likambo ya liwaya ya Jani Fai ya Jani atambolaki mabe eza na bato balobi bakondanaka ebembe te lelo ya dudu aza na bomoi siko comportement ya dudu oyo soki lelo ya dudu aza na bomoi te ntango fleur akobanda koloba nani akondimela ye ya dudu aza nano na bomoi eseki na biso deja tobanda kotire au clair makambo oyo tozobika comment est-ce que bokoki koarrive na niveau ya kolongolaka bilamba kobanda komilakisanaka baetolomo bino mibali sentiment yango nini elenge yango ya nini naboyi te na mikili ya libanda eza normal me na biso awa ya dudu est-ce que kozala lisusu crédible ya dudu est-ce que kozala lisusu crédible mutu nini oyo ye ya kovanda mpe lelo mpenza apesa confiance na dudu concernant likambo oyo euti kobima mama fleur eloko nini etindaki okende kopelisa live mpe okende koetale makambo na bino la femme sage bâtit sa maison mama ifale osilama mpo lelo bolumbu ya papa etandami libanda ti sikoyo yo na papa dudu bokodivorce to bokosala nano semblant mpona kosepelisa bato ata bayembi kilelo soin kilelo propre mama me yebaka toza bafemme africaine nyonso tomema yango na kilelo te ntango mosusu ntango mobali no azalaki koboya soki oyokaki ye opelisaki live te olinga okóma na niveau bokóma ye na junior te tonton junior te nzoka tonton junior atindelaka mobali na yo bambongo ya dudu alingaka na evi ya masanga so diza ya dudu alingaka kovanda na babar chaque weekend bandeko na nga eza na age mosusu na vie tozwaka badécision moko eza au-delà ya baentendement na biso wapena na posa okontinue kosala vino bandaki kosala me otali mpenza parcours ya vi nde evi ezokende lobi te awa ifo nasilama a ifo naboma moto a ifo natika ate ifo na changer pourquoi tolingi kaka même vie oyo tozala nango ata tokotisa bandako ya mabala tocontinue soki ozalaki moto akomela masanga soki ozalaka moto olinga kochile me yaya ntango obali boma moto siko balobaka mpe moto amekaka eloko mbala ya mbote ya dudu seke yo china ya bapede seke obimaka na bapede na kati ya dossier oyo batangi Mike la Duchesse. Mike la Duchesse alobaka dossier ya bamades ezalaka théâtre me biso tokamwe nzoka Mike la Duchesse abimaka na moko ya bakamarade ya tonton Junior na Kinshasa. Chose étonnante, Junior aza même na ba vidéo ya Mike la Duchesse azo espionner kutu mwasi na ye moko. Donc bino bela bokoma na bino basi bora isu mibali te. Comment est-ce que mwasi oyo bali obandi ko exposer intimité na ye na réseaux sociaux? Papa. Tant que vous exposer intimité na réseaux sociaux, ozo ke ko s'adresser na mutu oyo kutani ka na réseaux sociaux. Surtout réseaux sociaux au TikTok. Na yebite diki yango bandaka wapi. Vous fréquentez même école te. Ata to fréquentez même école. Mais vie privée za lisusu te. Vie intime za lisusu te. Bande konanga. Makambo ko suka te ti bomona mutakoti mabele. Ya dudu supa weleli ko kita na ba live ko lela. Nakomi bon. Abita po live. So ina oza isu na bomba. Ngai dudu. Nzoka tia dudu azolela wana ayebi ke bolumbu neza ne maboko ya Junior. Ayebi ke Junior azolinga sambo saye.
awa biso tomemaka bato na bomoto tomemaka bato na repentance parce que biso nyonso toya basumuki tozoluka nzela ya yawe nzambe ntango nazoloba ke tosali mabe mingi tobongola mitema tosenga nzambe bolimbisi toyoka te lelo tozapi lelo tobeti lisolo nini siko lelo tobeti lisolo nini eske flore ozali suna mobali no ndenge ozalaki na ye entre guillemets babi flore mpo aza moto baje ya mungu soit disant mobali mpo abandaki kokende kose plaindre epa tonton junior ke mwasi asomba mutuka mwasi akoma kaka salon akipaka mwana na ye te bino moko bolanda audio oyo et on se retrouve tout juste après olandi ti nyonso eza ya oloba te non comment ya dudu est-ce que ozalaki sensé ya okende obetela junior yoyebi teke bapede babomba ya secret te so eza na groupe ya bana basi oyo epanza na bapede nde bapanza wana groupe oyo kasomi batambolaka na bapede pede ata moko akapable apanza ata na mobali na yo moko ba bato babombaka makambo te nga na kamwa ya bino lokoso mbongo yaya mpasi yango papa ejani akufika aboye so libala esimba te botika so flore onyokola oyo yaya tikaki ala place ya koserabese na ndeko no mobali en tout cas yaya obeti libanda ya libanda oyo esali biso pasi na place toyoka soni tokeli yo pasi souffrance ya lolenge nini yaya okoka kosuporte te yaya crédibilité basombaka te yaya likambo ekomeli mobali na yo défendre ye oyo opelisaki live oyo akodéfendre kilesbianisme na yo ntango mpe ekomi mpe mobali nyonso mpe akomi na posa na yo mpo balobi la femme sage bâtit sa maison yo oyebi te ke yaya basala likopa na satana te na diable te mobali basala likopa na diable sikoyo ye wana aza na kati ya assiette na ye la fouille na yembi na nzembo mo dans la roue du succès abi le diable lui-même roule avec une voiture luxueuse kokanisa te ke ti ozotambola na succès wana diable apesa yo le meilleur ke ye non ekozala kaka na mokolo moko oyo ye akolia na osani moko ye kosenga yo ozala na fourchette ya molai mpo kima ye oso oza na fourchette ya mokuse soki bilei esili na sani yo nde olia yo ezali ekomeli juju lelo junior azwi ya dudu akomisi ye instrument na ye ya chantage parce que wana eza chantage bi chantage ana mpona nini parce que ya dudu ashinaki ye ti alie mbongo siko baliaka mpe bango mbongo boye te bapede badon mbongo na pasi apeselaka nsima bino na bomonana te olia yango siko olingi otika ye na loyenge mpo yo nani abi bon tokufaka ensemble nous vivons ensemble nous mourrons ensemble tokufaka ensemble loko esi nakufi nakufa nanga libela mais sikoyo mpasi ezali parce que nani juju ye aza na ye pede mais ya dudu c'est un homme marié liboso babokilo basemeki bactere entre bino ya biso bafani ya dudu akokufa okomona mpe ya dudu alamuki alali na butu alamuki te ti azali kolobaka likambo oyo nakoki olala mpe nalamuki te wi mwana mobali moko talingaka basakana na bolumbu na ye mwana mobali moko talingaka basakana na kibomoto na ye siko a bomoto ya dudu eza en jeu tosala nini ye dudu eza makasi oyo ngana osenga répond toi so nzambe expose makano parce que eza bato ebele baosaba mabe oyo kaka na kati ya monde ya comédie oyo totikali omona yango te ebima mpe te ebele baobeta na baambassadeur baobima na bato ya minene toyebi tozoyoka mpe tozelaka ka matière ya na sani ya njour nde tolobi ebima te so yayo ebimiseke oza elu ya nzambe seye nzambe ayebi yo oyo nga na osenga na yo ezali ya tourne la page répare avec ton Dieu c'est un miséricordieux il fait grâce à qui il est à qui il veut toi na mutu te oyo ke akondane yo azwa yo akanga yo alapide yo toi na ta ya ngolu profite na ngolu oyo nzambe apesi yo afin que orépare na nzambe
Mike la Duchesse biso toyaka na matière toloba awa ozoke komataka na balive tumbola junior abi aza na makambo biso mpe toozela soko continue yaya ekobima ntango ekobima ozala trop tard. Junior alobi atikali na 44 audio soki abimisi yango liwa bato bazobondele abimisa te mais mpo na nga bimisa se défoulé afin que yadudu atikala libre parce que aza mpe mwana bato ata crime yango asali yo limbisa toyebi koza mwasi akokaka déception te ebele mema bao na bacrise nayebi ke yo mpe nde oza wana ose victimiser parce que oza mpe na bamibali no bakabelaka yo bamona mbongo wana ozotindela yango mobali moko boye bamona kokoma na baprojet na mobali moko basala na terrasse même na bino basemeki yo leki ya dudu yo oyo olataki complet maputa oyo juju azoloba donc otrahir fleur yo fleur olingo lisusu osolola no mpe na ye mpe juju sikotala lelo otangami na kati ya dossier heureusement kombo no batangai te abombi kombo aku gentil à chaque fois nazoloba makambo ezali tobongisa nzela na biso na nzambe bacomédie ebele totamboli mabe bachantre boza wana baartiste célèbre bandeko na nga Jésus revient ntango tokomomona makambo ya kuku okomobima na poasa boye toyeba kobongisa nzela mpo lobi bokonzi ya likolo ezozela biso nazoyeba te mibali chaleur nini bozoyoka na bandeko na bino ya mibali oyo bokomi koyina basi chaleur nini bozoyoka na bandeko na bino basi oyo bokomi koyina mibali na bino mingi bahomme marié na bafemme marié bose marié na bafemme marié bosepeli na mungwa mibali basepeli na nsima confusion voiture sans moteur est-ce que nakokoma quant à moi personne dakala baobete je vous dis au revoir tokutani na mikolo oyo ezali koya mpona continuité kaka ya bamatière na biso tozolela ya jani tokoyina oyo ya jani te bamatière ezoyaka kaka full toza wana kaka mpona kopesa bino les meilleurs que le Seigneur vous bénisse Kinshasa mboka te tokutani